CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ce qui dollar est dans C, évolution mboka bilo miso les appels dans C. Tous les qui likolo, et zobo mabiso fort. Pantalon qui n'a 10 000 francs, le autre pantalon à 20 000 francs. Moi vraiment au cas moi tout le monde IDPS tout le monde un bateau IDPS na ba drapeau na bango na marche o eza ya FCC to ebité so bazo sala ndenge nini bazo sala nini na drapeau na bango na héros yo na jour ya marche ya baninga donc to ebité. Vraiment merci mingi bomoni bomona par rapport ya full eza biso bato na kati ya full bozo mona ndeni ni vraiment marche ezo salama bozo mona bande kopé baza awa na peut-être so bande comme susu bango na ba okende déjà bazo poussa na malembe to poussa na biso ba jeune bango baza vraiment motivé baza vraiment ebelé na ba énergie na bango nyonso vraiment mabimisango ba ye ko marcher par rapport ya makambu ezo leka na mboka aba jeune baza ebelé awa na habité soki bo ba ongolo bani. Pour être informé de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, abonnez-vous sur Congo Gold TV. Bonjour maman, ngai Monsieur Trésor, na fandi na Moamba, na salon na bea pour landi mettre popo pour nous soutenir. Kabila nde makambu. Tozo comprendre te na mboka yango. Tozo lelaka pamba. Yango to lingi na biso. Tozo na biso Monsieur Kabila. Poto sala kimia na mboka. Poto zo mona dollar e mati. Makambu no se mati vie komi pasi. Mweke Kabila zonga na ye poto zo ko makambo te mama. Mingi ya kolobesa te mama yo moko zo mona. Mafuta ya mai ça différent. Ba ganga ki ba betri ba plein, ouais, ils m'ont plein. Minga le besati azo singa kaka 2023 Kabila son en négociation zati yo mo $, Kabila tika on a 16 000 comme na 20 000 22 000 ma tout bongo lipa za ya 200 fait comme 300 francs ma Là, on est en train de marcher toujours bozomona ndeni tozo tambola ndeni bafenda baza sensibiliser vraiment bande ko na biso ba kino baza mobiliser baza vraiment ebele ba se mobiliser baza ebele pour marcher vraiment par rapport à bazo réclamer ba droit na bango bazo réclamer mbongo za komata $, est commis à 21 000, 22 000, 23 000 p. Ma place me soutient à 25 000 francs congolais. $, est commis à 25 000 francs congolais. Oh, ils ont bonté na bané qui y a un moment de déconnexion baza et belé à la tina liboso kuna toyoka ki oh marche ya FCC et ko salama te pour nani bazana batute. Mais toza surpris ya komona fulu ya batu oh to ebite soto benga nini. Est-ce que bato peut bazar na ba marche les kaki bazala kipe. Donc, total à CAC TV, des succès à Maramignon, tout. Puis le moment où on a habillé, comment marche ça au Kenya? Vraiment, tout le monde qui est évolué bien, maintenant c'est ça.
Mboka eza kokufa. Mboka ekufi. Mboka ekufi papa. Ekola kufa kotika combien? tosali marche eza kaka ke président Tshisekedi na bakoliti na ye na ilunkamba bazala baresponsable basala ye ke Congo na Congolais baprofite mpe babénéficie na elieli na etelo ya Congo en dehors ya République démocratique du Congo tana ekolo mosusu te totikama baventure lelo onga FCC onga Fayulu onga Lamuka te eza baventure tous ces gens là. Est-ce que Bayaki, Tomoni Bango, Bena Bana Bango, Nabasini, Bemba, mais beaucoup de chapeaux vieux Bemba, Bokilo, Nabala Mungala, Bokilo, Oyaki Namona Nabasola, qui exemple. Toi, on a besoin de vivre Congo et Bonga. Toi, on a besoin de l'Oengete, il y a Bakombo et Abatou. Famille qui se gagne des eaux Bonga, famille Nangatin. Mais moi, je dois lutter tant que peuple pour que ça change. Totamboli le Ponanini. Totamboli pour dollar et kita. Lipa équitant. Respect à l'institution au Bazo Salaka. Il y a président Moulouba Moutao contre-signé Gilbert Cancon de Moulouba. Bakimisi. Bakimisi Nani. Bakimisi pouvoir, il y a premier ministre. Ils ont violé la constitution en minute. Pour Nani, Bazo créer la crise. Il y a des personnes qui ont le pouvoir. Bozo Ninanzela, le Kola Lamuka. Vous nous faites la honte. Ton marché pour un état de droit. Respect à l'institution. Nous ne sommes pas d'accord que le député national, chef de l'État, nous ne sommes pas d'accord qu'un groupe de gens critiquent le chef de l'État parce que l'institution est à ma casse. Tu as besoin d'une institution à ma casse. Il y a comme un réel. Et ça, les mandingues Sengeli. Parce que $1000 Totika qui dollar na 15 000. 15 500. Attends 16 000. Lelo $10 et ça n'y va pas en dépression. On m'a dit ma dépression mentale. Et ça, la dépression monétaire. Kabunda zotonga na Kingabwa, dollar et mata. Donc Kabound, c'est dans le luxe à Rosambongo et à l'État, s'il vous plaît. Tikanga imaloba na munoko. Ah, Joseph Kabila, akutaka dollar na 58. Oui. Atiki on a ni combien? Atiki yango na akutaka na $45. Oui. 45, oui. $100. Oui. Maintenant, l'autre, Joseph Atika qui en a 16. 16 000 francs. 16 500, 16 000, c'est la même chose. Oui. Atiki Bongo étant une institution, continuité institution, pas même une année, parce qu'il est symbole de la Banque centrale. Donc l'inflation est en pas de réserve stratégique à la République exagérée. Et ont vu que ça va matama. Et normalité. Il y a un Joseph, pour $10 pour parce que tout ça la marche, tout ça la congrès.
na kati ya Fikini. Tosala congrès, tosala marche ya FCC na 2016 na Tata Raphaël. Biso tando violer ba texte te. Tolongola caméra pour na violer ba institution. To suspenda kengo 6 mois pour na violer ba institution. Ezaki marche te. Au Seigneur Sigoni. Voilà, c'est le président de la République qui est mon chef de l'État, président Tshisekedi, je vous salue là où vous êtes. Na bureau climatisé, na cité de l'Union africaine, je vous aime bien. S'il te plaît, Zakinoa, au botama na bandal, na mola, au kono ka sonité. Balo beloka na top Congo somba radio muke. Président Tshisekedi yoka son, landanga malamu. Président Tshisekedi yoka son, nous a congolais moi la kin. O zelani. Toma kolia ba veste, ba avion. Batarmak ozo qui chaque jour. Liboumou, eza ne côté. Santé, ezate. FCC bloquera te. Herba tu ba ibara na présidence FCC zalaka. Herba tu ba détourner FCC bloquera. Président Tshisekedi tolingio mingi biso nyonso. Mais toi on a besoin on peut sa biso coup de pouce. Démarrage. Bakanga mutute, bonne bossene. Démarrage, toi on a besoin de démarrage à République. Ozo freiner démarrage, tu éviter ni nyango ezo sala yo. Ok, merci beaucoup papa. Ouais. Lobby ba la marche pacifique ya soutien à l'institution. Ce qui a évité ayeba azo violer constitution. Droit ba congolais ali le soutien. Constitution est claire, marche pacifique et ça permis na congolais nyo so salango. Ce qui est commis congolais azo yiba, azo boma, ça va. To yibite au soutenir institution. Tout le monde la président de la République a comme violer constitution. Depuis Moukile Salema, tout le monde a président à Bongoté a signé ordonnance sans que le Premier ministre soit en courant. Le Premier ministre a tenu une mission de service, il y a une mission ordonnance. Tout le monde a président, ceux qui ont cocaté a démissionné. Le président de la République a la démission en Europe, ça la cas. Tout le monde a la démission, le président de la République a démissionné. Marche nabiso est englobé makambo belé. Les a démission du président de la République, les a soutien à l'institution. Les a soutien à l'institution et puis à respecter la constitution. À l'état de droit exacté. Et puis marche nabiso est sur contenu à juriste. Ba juriste neti mutoka caméra, ba kangé na ba rumeur. Est-ce que nana za la preuve ou ba kangé li caméra? Non, gaz et alité parce que bâtir barrière. État de droit exact, il n'y a pas. Non, bâtir barrière. Non, Bisso, FCC, Tobé Taraté, Toyiba Raté, depuis aux journalistes, depuis aux vendeurs, ce moment là, FCC a bêti ma banga depuis 18 ans à Kabila. Au ce moment FCC a bomi. Biso toza la machette ité, toza ba soda à Kabila. Tant qu'on va soda ezatege muto asimba la machette ba milice. Biso tolinga Kabila, tina mutema la makila. Alors tozo senga retour pe à Kabila en 2023. Et là on a ngina bisabino yangwana. Acha la mutu na e retour à Kabila en 2023. Biso ne nanzo tambola bo ezala la kisayo. Là, la caméra, nazala mbongo, je travaille, nazala boutique, na biloko, nazala mbongo belé. Oh mbongo, bola kisana ba pesi mbongo, na mbongo, na ba dollar, na marché pour la mbongo. Te eza yango te lokuta. Biso tolingaka Kabila ya ofele. Pona la wana eza ba voisin. Wana tuna ba te biso mon frère, nazana chemise à Jikaka. Na yeli mbongo te. Na yeli intérêt à ba Congolais. Non, groupe na yena 100 personnes. Na aussi et puis na se présenter, na président de la Ligue des s'il vous plaît, na se présenter, s'il vous plaît, se présenter, na président de la Ligue des jeunes ya Monga Fula. Ya Matali Kibala. Ngai tous les jeunes à la idéologie parce que Kabila ça les belé en Mboka. Merci.
Vraiment, merci Mingi, merci Nabilo Nyonso. Baye internaute partout dans le monde comme on a besoin de ça bon mon comme na point de chute na biso et ce que barrière donc il a expliqué tout ce qui vraiment a marche na biso ya bande ko na biso ya FCC et comme vraiment na suka merci mingi na bilo nyonso bon bande ko na biso banda na bande pe to comme na suka bon moni marche et c'est passé bien mo banungu nungu exact bon moni vraiment la police ba sal musana bango bien kimia et tout to comme na biso na suka donc biso to lo ba karabo solo vérité na marambo et salami o salami te to lo vraiment on peut le population congolaise balobi basali ba déclaration na bango par rapport ya ndenge bazo moni la makambo ezo kendela donc biso awa na Congo Gold Télévision tous arabes pour l'accès ba image merci na ba o nyonso balingaka biso merci pe mingi liboso premièrement dans la police ya mboka na biso pour msala salami kitoko vraiment ba encadrer biso to sala msala na biso nungu vraiment ba mbriema et sala kité merci na bino nyonso balingaka meta immortel meta immortel alingaka bino mingi là je vois mon vieux balobi Richard Kanza Lembingazor Richard Kanza Lembingazor Kolo Ilubu vraiment merci na yo. Merci Pena, mon vieux comme Bayunga, le vieux comme Bayunga. Mon candidat Espagne, mon balamande fois Pembe. Merci Nayo, merci Susna Wabex, ma funga vraiment wandi l'homme de Weston, mon vieux. Babibo Baxia qui moto nanzambe. Vraiment merci Nayo pe. Achievers Christian University is a private Christian university where students can get theological-based degrees. Good news! You can join a winning team on your own time with ACU Online. We offer bachelor's, master's and doctorate degrees 100% online. I have a special scholarship for the first 10 students to enroll this week. Are you going to be one of them? Michel Mayabou. CGTV,